yo, Yahweh, bobele. Bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele, bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele. Bobele yo, oh Yahweh, bobele, bobele yo, Yahweh, bobele yo, oh Yahweh, bobele. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi, 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 oh Seigneur, il n'y a bobele yo, Yahweh, bobele. Bobele yo, bobele, oh Yahweh, bobele, bobele yo, bobele, yo Yahweh, bobele yo, bobele, yo Yahweh, bobele. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, ah, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que bobele yo, Yahweh, bobele yo, yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele. Bobele yo, oh Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, oh bobele yo, Yahweh, 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 yo, Yahweh, bobele yo, papa, mon sous agilité, là pourquoi les lots, bien-aimé dans le Seigneur, yekobele la ye, mon sous agilité, oya kobiki sa loko la ye, oya kokiko kango la loko la nzambe oya biso akouta wapi, tozo kumisa ye, na pourquoi les lots, Zambe munene, Zambe naboma, le Dieu qui vit éternellement. En toi, Seigneur, il y a ni changement, ni ombre de variation. Le Dieu qui existe de toute éternité et on ne sait même pas calculer depuis quand tu es Dieu. Tu es grand à tel point qu'on n'en a même pas l'idée, oh Seigneur éternel. Papa, ceux qui n'ont ganga na pokwa lelo pete nazali na santé malamu, oyo pesi ngai ya ofele, je te suis infiniment très reconnaissant pour la meilleure santé, pour la bonne santé que tu m'as donnée ce soir, que toute la gloire te revienne. Yaya, tuna oyo azali foudroyé na cancer na pokwa lelo nzambe na ndekolanga, ezali pona kotola yete me ndekolanga azali komiye basusu te deko. Haleluya, tango yoza na santé wana oleki ete komisa ye waza na koma na minute oyo oleki ete na leki ete ndekolanga inazo komisa ye. Haleluya, Nzambe alingaka ba ingrate ndekolanga. Haleluya, alingaka ba ingrate bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur,
En Éphésiens chapitre 5, verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh la mukina tongo zambe la commission. Papa oye, otamboli madame, na pambolio. Bana na yo bakendeki, na voyage école bazongi. Papa na pambolio. Seigneur, Yahweh, na commission pete obateli bango. Bele bana na bango bakenda. Otokare baluka na ravin ba na nyoso bakufa. Yaya tango tozomo na makambo. Que les cambiements et salumelioté, tous hommes normal et soyons tous reconnaissants envers notre Dieu en rendant continuellement grâce pour toutes choses au lieu au commissaire. Makambo esimbi okumisinza makambo esimbite ozokumisaye papa na pambolio ona ba difficulté on azali ko traverser dans le tisiko ozo traverser na yo ekoleka nango de konanga yango kumisa nzambe kozala mama wate tozo pambola ye nzambe ya peti yo santé tala batu ndenge bazali kokufa na malade de konanga komisa ye de konanga kaka corona te batu bazokufa maladi peze bele sida ezobomaki lelo de konanga kolele ezobomati lelo de konanga cancer ezobomati lelo komisa nzambe bazali kobatela biso Alléluia nzambe bazali kobatela bana Alléluia nzambe bazali kobatela libota na yo oyoki sango mabe te tango ya kotombola nzambe ya kozandre continuellement grâce pour toutes choses koya kozelela ngai te ke ndenge baenseignement na bango ke oya kopesa enveloppe na le 31 décembre non de konanga ya ma Bible nanga lobi continuellement donc elingi koloba sans cesse alléluia na tongo okomisi nzambe na pourquoi okomisi nzambe alléluia ozwi salaire okomisi nzambe mosala ezwami okomisi nzambe kozelela ngai te ke le 31 décembre tala mosika mais ndeko nanga komisa continuellement Alléluia, continue et ça na kati ya continuellement pona kolakisa ke ezokende kotika te yango bile ya nzambe ya mwana makambo nzambe alingaka yango wana ke tokumisaka ye tango nyonso. Merci Seigneur pona kobatela ozali kobatelanga Seigneur oyo papa obatela continue toujours kobatela kotika biso te papa batela biso batela bana ya botela kabongo continuellement ngai te mutuna lobi Bible mutelobi ya continuellement ete okumisa nzambe Alléluia na nyonso ezali kosalemela yo tongo etaneli okumisa nzambe otamboli ti journée mobimba na pokwa papa na komisio kumisa ye pour la journée ya lelo mpe lisusu totambolaki tokomiti na bangonga oyo ya 21h oyo ndeko na ngai kumisa nzambe pour la journée d'aujourd'hui mpo na nyonso asali kati na bomoi na yo mpe na libota na yo ndeko na ngai tozosenga mana nzambe likolo na biso Père de gloire limbisa biso. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains, nous sommes tous Seigneur le troupeau de ton pâturage, c'est toi qui nous as façonné Seigneur toroke de sous nana. Alléluia, si tu gardais les souvenirs des iniquités ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Ô béni miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère, papa limbisa, il est encore écrit qu'il a été offert pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Seigneur, justifie-nous ce soir. Seigneur, ne te souviens pas de nos iniquités ce soir. Ne te souviens pas, Seigneur, de nos manquements. Ne te souviens pas, Seigneur, de nos erreurs. Alléluia. Pardonne, Seigneur. Nous sommes tous ton peuple. Seigneur notre Dieu, justifie Bisso. Tu n'es pas venu sur cette terre pour nous condamner, mais tu es venu pour nous justifier. Justifier Bananangai, papa. Justifier famille Oyonzombe. Alléluia. Justifier Bandeko Oyonso Pesingai, papa. Natiki Mangona Maboko na yo. Hapa kotangela mango mabunga te ya tikete na monde la paix pour la bino. Alléluia. Zamba yokela bino mawa tobonga. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, Père de gloire, papa limbisa, nous sommes tous ton peuple. Bien aimé tozo singa pe makina na yesu petrola biso tozo melango ekota epifie biso na basui nyonso nzoto pe ya molimo to melispe bana na biso puissance ya makila ezala
Ils ont le partage, il y a Mokona Poko Alelo. Et il y a aussi la victoire dans le sang. Victoire dans les années 4 na Makila. Et ils ont le partage, à Mokona Moko. N'a pas difficulté, na yo. N'a pas problème, na yo. La victoire qui est dans le sang de Jésus. Et mes prières, il y a Makila, il y a Kozangi Sangote, il y a Bonde la Tango Nyonso. Et Makila na Yesunanda, kuna yo, na Banzela na yo Nyonso, na Nyonso Zaliko Simba. Alléluia. Tombola maboko, tombola maboko, tombola maboko. Seigneur, tala maboko na biso likolo, maboko yo, papa purifie yango na Makila na yo, Nyonso toko Simba. Et le matin la prière que na tomboli pe maboko abana nanga, na tomboli maboko abana nanga, papa maboko abana nanga, papa purifie yango na Makila na Yesu, purifie yango, ete onyon sobala nanga bako Simba. Et Seigneur notre Dieu, et pambolama. Bana ba bonga maboko na bango ebonga ba malédiction sur la famille papa alile yango na maboko na biso au nom puissant de Jésus. Alléluia. Makila na Yesu. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Condamnation à des interpellations dans la Makila. Makila Yesu. Il est écrit que tu as effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnés qui subsistaient contre nous. Père de gloire. Makila na yo effacer ba acte nyonso ezali ko condamner nga o nyonso ezali ko condamner bana nanga au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Devez molimo santo l'esprit de Dieu molimo santo ensemble kamba biso na pokwa lelo et qu'il te ona maboko na yo du début jusqu'à la fin. Nous en contrôle aussi ma biso au télévisa biso Père de gloire na tiki liboto olo pesinga na kamba ete opelisa moto kati na bango bazala bazala ba passionné de Dieu bazala ba assoiffé de Dieu et Zambe tata. Alléluia. Touchez bango komisa bango ba flamme de feu télévisa bango Zambe tata activez ba donne so kati na bango. Au nom puissant de Jésus nous avons ici prié. Amen, 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 bien-aimé, acclamons le Seigneur, il est digne de te acclamer ce soir, il est là, il ne nous abandonnera jamais, ende konanga yangonde, nanto silicité, et toko kiko si sa culte ôté, sans que toka, il va ensemble, toko yoka il va ensemble, et puis toko compte dans la prière agressive du soir, et oyo ezali, et la prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur. C'est la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas négliger. Qu'on négliger ce temps-là est révolu. Et c'est l'équipe. Comme il a tango, il y a prière agressive, tango ya Yesu Masia, tango ya Saint-Esprit, afin que Toebako Bundisape, Bayine na biso, Etebako Kikozana Kimia, Atamu Kete, Tobwa Kelabango Moto, Butu Moi, Ndekolanga. Yango Ndekolanga, na micro apokwa lelo, Ezali Wabino, Mote Philippe, Yango de Yaka Pokwa Nyonso, Ndekolanga Philippe, Akamba na prière, Oyo Ndekolanga, afin que Botutu nyonso wana afeke misala nyonso ya diable nyonso wana ekoya. Soki nano sabona na nutende kolanga sabone na yo de kolanga o sabone pona ko soutenir musala oyo de kolanga bo partager et bo benga pena de konsusu baya ko sanga na biso soki ndenge nanto bani bo nano o like na yo de kolanga. Sans plus tarder bien-aimé toke na tanguya Koyoka parole de Dieu n'a pas lelo au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, basant nyonso bananzambe tokotanga maloba nanzambe na pokwa lelo maloba na bomo maloba oyo sala oyo zali komona na oyo zali komona na te la parole de Dieu ndekonanga ezlingaka liloba nanzambe liloba na nguya yango de ezali liloba oyo tokotanga na pokwa lelo. Et bien-aimé dans le Seigneur, ce que lingi parole de Dieu te yaya elikoloba ete olingaka na yo nzambe te olingaka na yo nzambe te yango tozomona ete makambo mingi oyo tozali koluka tozali kozwa te mpe te tolingaka nzambe te ama te yango ezali milai ama te yango kutu ezolalisa. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout
passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, yango de napokwalelo, sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, tozali kotanga maloba ensemble namukadaya ya psaume chapitre 34 verset 18. Psaume 34 verset 18, la Bible nous dit que quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Bien-aimés dans le Seigneur, awa elingi koloba ete tango mosantu, tango moyenge bene, tango mwana zambe azali koganga, zambe azali koyoka, na eye koyebisa mutu moko na pokwa lelo oyo ke azaya zambe, oyo ke abangaka zambe, yeba ete tango ganga kana zambe ayokaka, azali koyoka yo ndekolanga, yango nde Bible de mutu ezali ko atteste yango na pokwa lelo ndekolanga, ko banga te, na ye ko yebisa mutu moko na pokwa lelo ete ko banga te ndekolanga, azali koyoka. Et dans l'autre sens, quand les injustes crient, l'Éternel n'entend pas. Yango ba boko ba yeko la galo bana nzambe boye de kolanga bazali ko bemela biso malobana na ba église bazali ko la biso te to ba nini nzambe alingaka. Bien-aimé dans le Seigneur, balobi ke mo ba santu ba yengelele mutu azali juste tango azali ko ganga e pa ina nzambe azali ko yoka oko ganga pona ni na ba mikakata nyonso oto zanango na kozongela ka koyebisa yo ata combien de fois ete yaya kokansate kepo e osambelaka okomi ensemble okomi mokristo obangaka ensemble ke elika moko te ekoki koyela yo, loin de là, bien-aimé dans le Seigneur, loin de là, et au contraire biso ba oyo tozali kobanga ensemble bango nde kanda azali na kanda bakasi contre bomoi na biso ndekolanga, yango nde tango siko ba problème ekoyela yo, yango nde elingi koloba ke il faut to crier, to bondela te, mais to crier, to ganga au secours. Seigneur, Seigneur, on azali na pasi, Seigneur tala age nanga, Seigneur tala mikakata nanga, et zambe nanga na kotika na situation o titango ni zambe nanga bimisa ngai na pasi o bimisa ngai na libulu o bimisa ngai na prison o ya diable o la kanginga bimisa ngai na ba limitation o ganga. Balobi ke o prier te ke mongo ya se, mais ozo prier na ko ganga. Quand le juste crie, la Bible ne me dit pas ce soir que quand le juste prie, non. Mais quand le juste crie, na eko yebisa mutu moko ke o ganga ka ndeko ngai na ba pasiwana na ba prière pe ya déclaration nzambe ozolo baloba nzela na ndako na yo wana okomi bilobela. Bien-aimé dans le Seigneur, ganga ezali ngai te mutu na inventé yango ndeko nanga que quand les justes crient yango pona ni po tango lobi na ngongo ya se ozomona eso simba te, lobi na ngongo ya se ezo simba te ndeko nanga ganga. Mais makambo susu ezali awa na sima ekran maye boye ba makambo ndenge ezolekeza te. Je mususu kaka ba makambo o ndenge bozomona ba blocage oyo na tie ndenge ezali ke toluka pasali mpona kokona na YouTube eza bloqué ndeko nanga soki bomona makambo oyo ngai nazoleka ngai ndeko na bino ba blocage jour susu na ye kaka ndenge koganga wana na yebi te suka oyeli ngai wana na ye kaka mbala moko na gangi na beti likofi na mesa ke efungwama sikoyo au nom de Jésus mbala moko nzela efungwami yango nde ntango bozomona bapriere ntango susu oyo baretard oyo bozoyeba te makambo nini oyo tozali komona. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ganga quand le juste crie, l'Éternel entend ayokaka yo. Mais yo ozana no injuste. Bible le dit que
la justice et l'équité sont la base de son trône. La justice. Bisi kanzambe biso tozo bele la butu mo place avandaka. Avandaka la place ya justice. Totanga ngo de kolanga. Psaume 97 verset 2. Psaume 97 verset 2. Bien-aimé dans le Seigneur, les nuages et l'obscurité l'environnent. Mais partie où ils allaient, que tercé partie B, et le dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. Yaya ce que les gens ont fait vite à échanger comment Moutou, Baba Dakobe, Yaya la logique et les KR. Moutou a la logique, Moutou a justice. Yo kabola kate makanyo se kedera na bosembo na bosembo wapi oto somo na bamboka oto fadi na bapoto bosembo ezali justice ezali yango boko ganga na bilo moto ekopelate ta on a injuste yaya to ebizambo te yaya yango ko gang okosala ta jeune ya 1000 jours. Et rechanger les hommes, qu'on a eu, qu'on m'a caca juste pour ayokayo. Mais t'as la siko. N'a pas poto, wapi justice, les lots. Au bout de la mbali ban. Au bout de la machine à yo ban. Que la caca pas na yo. Bah, intérêt égoïste. Yangonde injustice, bien aimé dans le Seigneur. Lucas était que de 50-50. Et yepe azambalia, yepe azwa pe ndambu, ngaipe na zwandam. Yaya boko si, boko kufa quand la pauvreté, quand la misère. Et surtout le rôle des alliés injustice, et qu'aucun de nulle part. Yango monique, na kobomba ma oti na kambongo, babo sobela na, balia yombongo, balia ya pozo yebate, injustice. Injustice aux autres mandats mobile à zoé batté yango de justice ya mwana aux autres mandats moi c'est à zoé batté justice ya mwana et frère toi na tonga na yo aussi au commission qui la wapi mobile a évité moi c'est à éviter ndeko langa wapi justice lelo mais si qu'on se que ba pesi si qu'on prier ya moto tala ndenge yanduka hey yaya la justice, justice, na équité, équité au d'éviter de tout traduire le mot de linga. Et lingi koloba, justice ya koleka. Donc il a dit que non. Loko la batata moko ya ba école moko na koko le ba kombote. Bazalaka, moi na écoute ce que yo sali ma bena bana oye papa beti yo lisusu. Pepona nino kele otumula ba. Pepona nino salaki bo. Et là, que non, aïe pour moi, na muto sali mabe, ok, ko bunda su, ok, ko fi. Ya. Yangonde, la kisibino, bosomo na siko trône ya nzambe place avandaka. Na justice, siko yo za injuste. Boko yo kanate. Boko yo kanate. Boko yo kana ata mukete, injustice ndamba na kutu. Oka bulaka bana oya yo moko kutu. Bamsuso olinga bango mingi kole, bamsuso olinga bango penza. Yaya, équité. Et donc, elle a la équilibre, elle a la négemoko. Bien aimé dans le Seigneur, Yangonde, Osambozo Sambela, ceux qui bala qui subino yete, Baso il a saviso, milimo, tokata, milimo ya côté papa, milimo côté maman, yaya, kokendete, koyebi sanzambe ke non, nani wana ukuta zo bengananga, Philippe, oza injuste wana, yepe abengananga, nani bisabino. Bana moko, seti ya tata moko, bake, na komba ya Paulo, na komba ya Jésus, badiko bengana pe milimu mabe. Milimu mabe, tadi ke Paul wana tuebi, bapotre wana tuebi bango. Jésus tuebi, mais qui est ubino boza banani? Ba beta, milimu beta bango. Ya jour milimu ko beta yo posa injuste. Ba beta bango, ba pasola bilama ba tika bango bolumbu. Bien aimé dans le Seigneur. Makambo Zambe, toi, tata, ote,
justice, na équité. Place il y a vanda. Yaya, mais ce que vous allez juste, yaya, ko bangate. Quand les justes crient, l'Éternel entend ayo kakayo yaya. Et il les délivre de toute leur détresse. Ako kango layo na ba pasi nyonso wana yaya. Tango zo ganga wana ganga de. Mabende, oza juste, oza yanzambe me mutu bi okanga rate. Ozo supportant ona zo supporter na ndimi na ngai na fanda na ngai kaka boy. Et la mano dirait que makamba kombala wana na kombala na ngai susuté. Non. Awa te atosa da ngai na zo boko la bato ok ba révolutionner. Il faut révolutionner esprit na yo. Oh, nazela na ngai kaka mukanda oti soki obima mkoloni non. Ganga est pas dans Zambé belle la mukanda na. Et c'est concrétisé, et c'est manifesté na bomo na yo. Libala wana haya nasomona sikona kosala ndenge nini ajpe zoke de yaya belela libala ganga mariage nanga banda ko belela voile ko ganga voile bague ya mariage ozo ganga Seigneur libala nanga balobi arrêter ko bondela yaya ko bondela sali que ozo ya mgonga se ako crie au cri à côté pour nani. D'accord, ça m'a comme nous et là nango. Bible dem te lobi nanga. Le dit que quand les justes crient, le dit que quand les justes demandent, quand les justes prient, non, Bible le dit bon côté. Mais quand il crie, nanda ko ana pe ba demo ba yo ka ko ko ganga. L'Éternel akoyoka yo. Et il te délivrera de toutes tes angoisses, bien-aimés dans le Seigneur. Quand on demande le bas, esprit à Moutoumoko, et t'es dans un pour ça va révolutionner. Que non, situation trop c'est trop, n'a coquille qu'on vend d'abord été. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ton bon de l'ensemble. Alléluia, merci Seigneur pour ta parole. Merci au Père de gloire. Alléluia. Zambelanga il va blocage titangonine non Seigneur Téléma papa Téléma na pourquoi les lots na bomo nanga la Bible va le dire que la pourquoi les lots to bon de lever to ganga Jésus pasi nanga i papa pasi nanga i kota makambo nanga i kota makambo le papa au nom de Jésus Seigneur Téléma Tobandi kobonde la bien-aimée dans le Seigneur. Tobandi kwa nile maloba nyonso le ba ya coutume na bino na famille na bino baloba nini na kati ya libota na bino ke oba la basi ba la te au nom de Jésus Seigneur Téléma. Papa au nom de Jésus tozo ganga tozali kwa nile maloba nyonso le bama uta na origine na biso uta na ba pays d'origine ba village na biso ma famille na biso maloba nyonso baloba ete boko bonga te na ba famille susu baloba ke mutu akobonga na famille asate oh bazana soki koja soki ni ke mutu moko kaka nde mutu akozo bozui mobimba ya famille mobimba non Seigneur non belela po ete libota na bino mobimba ekangolama kaka mutu moko te kaka pauvreté papa pauvreté maloba nini oyo elobama ke tobonga te non tozali koanile na pokwa lelo na koganga Jésus maloba nyonso elobama na kati ya famille na ngai Nzambe oyo ezali na répercussion likolo na ngai kolo nazali koanile yango na pokwa lelo maloba nyonso elobama ya ke tokobonga te au nom de Jésus tokobonga na kobonga na kombo na Yesu nakobonga na kombo na Yesu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur maloba nini elobama na libota oyo ya bino anile yango na pokwa lelo au nom de Jésus. Ma Bible me dit que quand les justes, est-ce que vous êtes justes na pokwa lelo ou bien vous êtes kaka na ba chéri ya pembeni
diable pe amonaka yo, Nzambe pe amonaka yo. Mais nazolebela ba juste na pokwa lelo yaya. À la 35 ans yango, 36 ans, 37 ans. O kanga nsoto na yo ke pona Nzambe, basanto ngo bangwana. Ba juste ngo bangwana. Ke nakoki kokaba nzoto na ngai te na pite pona Nzambe. Yaya eza yo nde mutu oza na droit ya koganga na pokwa lelo. Ganga belele libala na yo. Annule ba acte nyonso ya celibat oyo elobama na kati ya famille. Tozali koannule nyonso. Maloba nyonso elobama na libota na ngai Nzambe. Na evite soki ya nini. Mosusu ezali ete bino mibali. Bokoya kobala kaka après 50 ans. Omona tata mobimba ti 49 ans. Tala situation mpe ya malamu. Ndenge nayebisa bino ke moko wana. Nanu namoni mwasi akobala te yaya. Tala mutuka kitoko, tala ndako kitoko. Maloba wana nyonso wana annule yango na pokwa lelo au nom de Jésus. Nako ganga. Et na pokwa lelo toye epai na Nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les justes crient, l'Éternel entend. Alléluia. Au moins, place voix na yo ndenge place sukaka. Mais na pokwa lelo matisa degré. Matisa degré soki voix na yo ezalaka na 15 degrés, matisa ngo na 25 degrés na pokwa lelo. Yango po ekoma koganga. Au nom de Jésus, Père de gloire. Maloba nini oyo elobana na famille na ngai Nzambe tata oyo ezolanda nga. Yaya ozomona te ekomi kolanda na bana na yo. Yaya par exemple ya phobie scolaire ya ke ozomona motuke azoboya classe raison eza te mayele awa mais alingi kokende classe te. Au nom de Jésus omoni ndenge yo mpe otika classe tala bana mpe bakomi kotika classe baza na bacondition malamu ya poto oyo ya kitoko. Mais alingi koke de classe te, alingi kotanga na ndako te, yaya la phobie scolaire. Yango nde tozali koannule. Nyonso oyo nazopesa nde ba quel exemple. Mais yo nde oyo mutu oyebi likambo na yo. Ntango nazopesa boy, yo nde kotala oyo ya yo. Alléluia. Basi kitoko bozobala te au nom de Jésus. Oh bafanda basala biso mbongo au nom de Jésus. Oya kosala mutu mbongo te. Oye prete vida yo ne bonga obala au nom de Jésus. Ozali koannule na pokwa lelo maloba nyonso elobama ya celibat ya keno bala basi babala te au nom de Jésus. Yaya atala bacousine na yo nyonso kitoko kaka lokola yo mais bozobala te. Banyese bakomi kolanda bino bana kitoko famille mobimba mais libala eza te. Yaya et la sentence c'est kangama na monde wana. Au nom de Jésus, Père, kota makambo yo, makambo nanga, makambo ya famille nanga, makambo ya bana nanga, papa kota makambo, abeleli yo na pokwa lelo, papa tala ba blocage nyonso ezali kati na vie nanga, tala ba limitation nyonso ezali kati na vie nanga, et tala instabilité ezali kati na vie nanga, papa kota makambo yo, pokwa oyo papa. Yo mutu maloba na yo lebi ke to ganga epai na yo nga yo nazo ganga. Seigneur, entends ma voix ce soir. Alléluia. Seigneur, écoute-moi, Seigneur. Seigneur, exauce-moi. Papa tala ba difficulté o nyonso na zanango. Tala bitumba nyonso na zanango ya bolimo kota makambo yo kolo na bomo kota. Papa na beleli yo. Nazana mosusu te, tu es le tout puissant. N'est-il pas écrit que la main de l'Éternel est élevée et que sa main manifeste sa puissance? Père de gloire, manifeste ta puissance dans ma vie ce soir. Alléluia. Papa, brisé nyonso kangi vie na ngai. Papa, nakoma pe stable na vie. Nakoma pe une femme mariée. Nakoma pe une mère au foyer. Nakoma pe maman. Alléluia. Alléluia, stérilité oyo Nzambe na ngai brisé yango. Na beleli yo papa loboko na brisé stérilité oyo koti kati na bombo na yo. Loboko na Nzambe brisé maladie oyo ezali kati na yo. Yaya yo nde mutu oyebi problème na yo moko na moko azo ko brisé ko belela ko annule nyonso maloba nyonso elobama.
Yaya maloba mususu ezali oyo ya yo moko nalembi na ngai poto. Oh nalembi na ngai makambo ya mibali oyo diable asomba yango akenda koyebisa tata ke no. Ozomona te Marie ye moko tolobi ke alembi na makambo ya mibali. Haleluya. Yaya bakotindela kayo kaka mibali kaka beskro kayo na lolenge ya mokete. Yaya ezali makambo euti na mondo wana tozali koanile oyo nyonso baloba balwa etabli wana baetablisa lwa nini na bombo na bino na famille na bino toanile yango na pokwa lelo au nom puissant de Jésus. Bien-aimé tobandi kobelela moto na nzambe na kan ya bayini na biso oyo nyonso yaya bapriere ya boye yo nde okontinue nango ke obanda koanile maloba nini elobama nalingai natika so maloba oyo moko oloba annule yango ke na retire yango bato mokili kutu signature kutu alobi kutu kaka na monoko kaka na retire signature elongwa mais à combien plus forte raison na molimo maloba nyonso oyo naloba na bomoi na nga oyo diable azali kosalela nango chantage na monde ya tele papa na retire yango nyonso maloba nyonso oyo naloba contre bomoi na ngai moko na retire yango. Au nom de Jésus, moto na nzambe naka ya bandoki nyonso naka ya bayo nyonso bazobundisa yo tipo kwa lelo moto na nzambe kanda na nzambe likolo ya bandoki nyonso likolo ya milimo nyonso ezali kobundisa ngai. Bible elobi ke quand l'Éternel crie et quand les justes crient plutôt l'Éternel entend. Bien-aimé, crie que Seigneur bayini na ngai moko te azala na kimia. Mon côté et l'autre na ngai mon côté ezala na monde ya ténèbres ni libala na ngai ni santé na ngai ni misolo na ngai ni quoi que ce soit. Seigneur loboko na yo eboto la nyonso na ngai le monde ya ténèbres ekanga libala na ngai santé na ngai vie na ngai stabilité na ngai. Seigneur notre Dieu pourquoi lelo alobi que quand les justes crient ngai yo nazo crier nazo belela yo nazo ganga epai na yo Seigneur kota makambo na ngai. Alléluia mdoki moko te azala lisusu opérationnel kati na bombo na ngai au nom de Jésus na pokwa lelo tozali koganga kostope baactivité nyonso satanique diabolique sorcellerique kati na bombo na biso. Alléluia ndoki moko te aopere lisusu démon moko te esprit moko te maléfique diable pété mon côté a opéré lisusu to stopper misala na bango na pokwa lelo au nom suprême de Jésus. Mon côté azala na kimia na pelisi moto na kaya bayini na nga moto anekufa te au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et c'est la prière agressive du soir avant de se coucher en paix. Yaya soki to banda ko kanga boye pokwa nyonso yaya soki o kango la vite obiki te oza injuste. Bongwana nano ndimela nano Yesu koma nano juste na bana na yo juste na mobali na yo juste na mwasi na yo juste pe na libota na bino okoma kokabola na libota bana mama kulutu okipa bango te. Zamba zomona yo injustice yango wana bima na injustice koma juste obanda kutu bapria mosusu okoganga pete. Alléluia au nom de Jésus Père de gloire bundisa bango Nzambe combat tous ceux qui me combattent. Alléluia alléluia avec Dieu nous ferons des exploits. Seigneur nasala exploit na yo baporte nyonso ezali ekangemela ngai efungwama au nom de Jésus-Christ Père de gloire. Alléluia écrase tous mes ennemis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout le temps bien-aimé tobandi kotika butu na biso na maboko na Nzambe Père de gloire butu na biso na maboko na yo telema yaya surtout yo oyo ke ozali na bavisite ya bafemme de nuit bamari de nuit ganga kama kasi que yo femme de nuit na bengani yo au nom de Jésus. Alléluia mari de nuit na bengani yo au nom de Jésus. Bando to mabeto boyango na pokwa lelo au nom de Jésus.
Toganga boye nzamba yo kande konanga. Mais ce que confessez ma soumnayo, il est fidèle et juste pour te pardonner. Alléluia. Tobanda koganga de konanga. Bakoshima toboyi na kombo na Yesu. Alléluia. Onyonso ya mabe, bandoto mabe tozoboya yango. Hey Seigneur, sécurise nos demeures. Mankila na yo za la couverture ya moko na moko, Père de gloire. Grâce na yo, faveur na yo za likolo na biso. Yango tina ya prière o ete. Tozalana pongi moko ya kimia, un sommeil doux et paisible. Un sommeil sans femme de nuit, sans mari de nuit, ni cauchemar, bien-aimé dans le Seigneur. Papa, tu veux les lieux. Seigneur. O sécuriser ma demeure na biso. Boutou na biso les boutou ya kimia tola la télé pour la bapagane, Père de gloire. Relevez les biso, annoncez biso de grandes choses et des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Alléluia, ensemble nous avons besoin de visions nocturnes, des songes et des rêves. Ils allaient côté pas inayo. Tout le monde a l'eau na biso konfunga maba ange komata kokita. Papa okita na profond sommeil à moko na moko. Relevez les biso, pas de contact na monde de ténèbres. Et la biso, et la bana na biso, et la famille na biso, et la santu nyonso. O protéger pe ba santu nyonso mukili. O protéger libota nanga, o protéger bana nanga, o protéger mobali nanga, o protéger mwasi nanga, bondela. Et la litango ya kobondela. C'est ce que Zolanda Pongi a. De Kolanga. Yango de diable va sakana na biso, ces temps-là est révolu. Le comitant ya ko crier. Alléluia. Tango ya ko crier pas ensemble. Avant aucun de colère. Ya okomona bolembwana, okobandaka na bolembuka muke. Ceux qui pensaient osa plonger dans la prière. Okomona ndenge kokima. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Ou bien zalaka ya côté le mazo balukanda alobana Ezekiel que kende na gauche, kende na droite, beta maboko. Tozo la kisabinone, bozo kende kaka na ba prière lokola ka ya ba église. Ah tozo la prière ya ba guerrier, ba commando, ba révolutionnaire, ba résistance spirituelle. C'était diable photo résister. Tina dernier souffle na biso. Alléluia. Père de gloire, érige un mur infranchissable, un mur de rien infranchissable. Au monde des ténèbres et coquille qu'on franchit pour atteindre le buisson. Alléluia. Seigneur, bouclier à foi et protéger mon corps alléluia contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Père de gloire. Mon panga n'importe à moko, mettez ma boko et c'est multiplié, mettez ma boko. Mon panga laissez multiplier au nom de Jésus. Père, mon panga est dans le sans pitié contre tous les méchants, contre tous les esprits maléfiques au nom de Jésus. Oya komeka et amona kanana yo ekwelaye au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse Seigneur sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance. Et faveur ensemble et surabondé, grâce en âme et surabondé, que le Seigneur tourne le regard vers toi, qui te donne la paix, qui te donne tout ce dont tu as besoin, qui te donne tout ce dont tu as besoin, et pour la vie, et pour la piété. Au nom puissant de Jésus. Vina bino et bonga échanger. Et ton dimela ensemble, et ben histoire m'a sapoté, papa, ton dimela ensemble, la bombe. Tout le monde a changement et quota. Quand tu n'as bombe la moko la moko. Alléluia. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent ce soir. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, acclamons le Seigneur. Il est là. Il est présent. Il est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Il est avec toi, ma soeur, mon frère. Alléluia. Azana banana yo. Yango de Bible le dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Yondepe, zalamu tu as conduit ma pète, foi na yo est sauvé, na banana yo est sauvé, na famille na yo.
Oh, comme un chef de famille, nous avons commis le chef de famille. Oh, quand tu es un peu de bambiso na mukilo, na nazalika pour na combattre la famille. Eh, yonde si ko Seigneur a pression que prière na yona ozo beta et protéger la famille mobile. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tout comme Nasuka et à Kilitinabiso. Bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'on y ait Sotozalina Oesika, Yaka été tout bon de la Bossa Côté de Colala. Mais il y a mercredi, Zaka singulièrement, car pour na banana biso, et pour na mabala, et pour na mabota, Yaka été tout bon de la, invité pe baton sous. Tongo nyonso ya kobanda lundi ti vendredi, nangonga 6h, ba er nyonso na zopesa. Et ça dit, bah, il y a Bruxelles, il y a pourquoi 21h, il y a Tongo 6h, mais samedi, le dimanche, pendant des tours à Capézard, on a Boutou à 5h30, la Moukaka, au bel l'ensemble. Les Konangay, tous les dimanches, Nangonga 18h sur la 2, LRDC TV2, il y a Gondé, tous allez dans l'enseignement biblique, KNDP Kuna, deuxième chaîne, LRDC TV2, au s'abonner Kuna. Et tous les samedis, Nangonga 18h, tout ça a plus ou moins 20 minutes. Intercession pour Natina Congo, Yaka été tout intercédé pour la Congo, des Konanga. Na description, au taba coordonnées Nabiso, na coordonnées financières, et pour contribuer pour nous salan Zambé, des Konanga. Et puis, nous allons en direct, hôtel na droite, il y a chat na yo, pour qu'on monte un symbole, il y a dollars, ce que vous avez un téléphone. Mais il y a chat ce que vous avez un ordinateur, au PESA était offrande en direct, et quand on est en ligne, il y a difficile, ce qui est cliqué dans la chat, et na symbole de dollar, vous avez biloko en ligne, montant au yomoko kotia, bangondi bakokata, décolanga. Dans ceux qui n'ont s'abonné à notre tête, qu'on a s'abonné pour le cours d'ensemble. S'abonner à nous, qu'on a beau partager, mais beau ça là, commentaire, on a bien surtout, nous allons insister, qu'on a na gauche, il y a la vidéo, on a eu place, comment commentaire, on a il y a un mot de critique à la libéra. Oh, il y a chaque chose, ça a comme mon plaisir. Après tant sous 30 minutes, YouTube a l'ongole, il y a un mot, ok, de ce commande. Mais on a éthique à l'angle du bela. Au coco le bas, au pécha tabac, au moté, au lebiata, le bas moko, et ça dit malam mingi, ndekonanga. Beau s'abonner, s'abonner à Kamba la moko, ce que vous évitez tout na. Mais ceux qui vous allez kokota, boyelo, kaliboso, beau liker dans nos vidéos, et ça dit très important pour YouTube. Les konanga tant communes, comme Suka, Tokutani Susu, Mukola Lobi, dans une autre prière puissante du soir, avant de se coucher en paix, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.